Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi ndenge tolobaka toujours ba bon week-end attaque RDC pays laïque lelo eza journée oyo bato babandaka ba week-end na bango lobi eza dimanche eza journée chrétienne nyonso akendaka na losambo nde place na koyebisa bino keno tolegaka na télévision mpo na sentiment te soki akoloba eza te esengeli koluka. S'il s'agit que ça la même déplacement, pendant que tali sabato que oui, aux tali ça est vrai, aux tali c'est ça le kuta. Tobandi koloba bandakala, que non tango belge aïe na mboko yo. So tali sur 4 communes na biso aux composé Kinshasa, commune na commune, et ça même na espace, oyo ba réserva, oyo ba tika comme réserve. Mais à kokamwa, mutu na qualité azaleli. Sera les commission te yenda memili solo. Ce qui a représenté na bandi kobeta CT na espace o eza na niveau ya Pongabi na ngambu ti na niveau ya kopikola même panneau publicitaire o eza ki nesika wana esika o même bande ko mususu baye kolaka o basalaka auto école tomoni ndaku moko ya munene tobandi ko telemela, tobandi ko lobela. Mais aussi la vérité est têtu. Nazalaki surpris lobby na leki esikawana atako naza communicateur ya gouverneur de la ville te. Atako naza chargé à communication ya gouverneur de la ville te. Mais le kole loko ya malamu esalami. Po moko na Congo tomitunaka. Ministre de l'Environnement, Aza, to Azate. Et ça n'a pas de département, moussous, autre le bakano, autorité à l'État, Ezate. Autorité à l'État, Eza absent. Même la circulation. On s'attire que chauffeur a mis comme ici l'État. Pourtant, nous avons un transport et Sengeli a respecté pêcheur. Mais tant que pêcheur a commis coopérer avec les policiers, coopérer na bato o esengeli basala musala eza mawa makasi. Sadi mutu oyo aza na niveau ki esengeli atalisa bato nzela meyenda akomi kolobaka na boleka boyi eza mawa. Babandi kotonga ndako na eleko ya gouverneur Jatiningo Bilambaka. Mais est-ce un département ya gouverneur? Est-ce un département ya ville? Lundi, boyebi kengai o na lobaka nde na talisaka. Na kozala na Pongabi, na kozala na Bokasa, na kozala na Kabinda. Pone ebisa kibino keno nazo tali sabino lolenge Jatiningo Bila atiki Kinshasa. Pabo komona ndenge babuki esika wana. Moto aye kotonga esika oyo. Seke eza esika ya kotonga. Esengeli ndako ezala. Pourquoi babuki? Peu félicitations na gouverneur de la ville. Ata kotozo kabola makanisi na été mais na geste oyo lolenge aussi na tali sabino côté ya Kasavubu vers Duma côté ya ndako ya pêcheur esika oyo ministre ya transport ya sport pardon ministre ya sport atali sabato ke nzinga ya stade Marty bakotonga station te bakotonga supermarché te bakotonga boutique te. Mais ils bien qu'on suspende les travaux. Mais sengeli qu'on soit tracteur, qu'on picola, batol wana nyoso. Pe le lenge bazo tchara ba mitu ke kufa esika wana, de bazo faire ko pesa mutu a chantier mutu makasi. Po ya bango kop na bango eza kotika mitu ka kufa esika wana ndezo zipa chantier na bango. Ministre a télémisa chantier, mais pourquoi bazo ngla batol te? Tout ça, le quoi, on a Pongabi. Tracteur et bouki pour nous décourager. Si vous avez un panneau publicitaire,
Pendant oyo bandaki ko gêner le côté. Et tant que bango ba tongi ndako oyo ba pikoli. Est-ce que toke na Chine, toke na Liban, toke na Inde, bitonga tongezaka ndenge bazosala epa na biso? So oke ota supermarché wana ya bon marché ya Kabamba eza likolo ya carnivore. Supermarché o ya Kabamba ya bon marché eza likolo ya carnivore. Ti le niveau ba zipi carnivore. Et là ça la passe. UDPS au pouvoir. UDPS oyo et la kabato état de droit. UDPS oyo et la kabato le peuple d'abord. Mais le lot crise de la kati ya UDPS. Tolobi crise eza na kati ya UDPS. Comment est-il parti au pouvoir? Bazana lelo na soki 4 UDPS, to 5 UDPS. Lelo bazana ba président ya UDPS, lelo bazana ba secrétaire général ya UDPS, sur le tas lelo qui dirige UDPS. Na oyo bazo reproché na mona mboka Augustin Kabuya. Ezaka lukuta oyo bazo reproché secrétaire général Augustin Kabuya. Koto bazo benga o secrétaire honoraire. Koto bazo benga président, député national, sénateur, lelo au juste UDPS ezo kambama na nani? Est-ce que c'est normal parti au pouvoir mais ça la crise? Aussi le tabazo la aussi sa crise ya UDPS c'était boni ba mboka eko kambama, boni ba fédéraux, ba cellulaire, ba koza na esengu. Parce que crise la katia UDPS. Ndamutuna on y a ba jeune ya parti, base la uni, base na bomoko, mais tout le monde na katia UDPS, et ça na ba o bazo finga ba oyo, et ça na ba o bazo kana ba oyo, et ça na ba o bazo lo ba toko salaboy, et ça na ba o ba bi keno bolongo bisoto ya. Est-ce que c'est normal? Nani esengeli asili sa crise ya UDPS. Si c'est vrai, Augustin Kabuya azana UDPS, yenge mokozi. Bon la kisabato ke oui, communiqué officiel yende mokonzi. Koto Augustin Kabuya lobi ba simisiye saki. Ba simisiye boy. Mais moto a simisiye et le koni ezo zanga atali sa 145 territoires que c'est Augustin Kabuya nde secrétaire général ou bien Augustin Kabuya nde président AU ya UDPS. Tomoni UDPS au pouvoir. Ba wangani force du progrès. Tomoni UDPS au pouvoir. Ba faire condamner force du progrès. Mais UDPS au pouvoir, ba wangani force du progrès. Mais koto ils ont la force du progrès koto mususu oyo ezo opérer. Tout le monde appelle drapeau la force du progrès. Mais tomoni na moi na butute ba wangani force du progrès. Peut pas faire condamner force du progrès. Balobi force du progrès kuluna. Ça que lelo na Kinshasa kuluna sili parce que tomoni ba wangani force du progrès koto peut la condamner force du progrès. Aussi autant ba ben basana ngenga ba Christian Mukadi na ndolo ba mususu balobi IDPS ya biso. Télévision eza radio te. Boyoki kotala na limité de première rue 11e bakamunini et salami na journée à lelo.
Lelo tozali samedi le 12 mokol oyo bato nyonso bozala calme ndenge mokonzi ya parti ye moko Augustin Kabuya Mwanabute Chingoma ayebisaka bino bofanda na ndako calme ezali toza déjà 9h-18 heure de Kinshasa aye ngai moko oyo boyebi très bien mpona lakisa bino no calme ezali nde boulevard yango oyo omoni nde nawa baluka oyo nde siège ya parti ale na minute oyo nakota na kati poke bomona ndenge ke calme ezali tous les présidents fédéraux, tous les présidents sectionnaires nyonso ya Kinshasa tozoyebisa bino calme ezali omoni bana na bino bazali bafandi très bien mpona kobatela na temple ya démocratie calme ezali bango baza très bien balandiki maloba ya mokonzi ya parti Chingoma ndenge alobaki ke bozala na ndako makambo ya boyeboye ezali te omoni bango nyonso bazali awa kaka Kabuya mokonzi ya parti lelo le 12 tozali awa omoni yango wana bino nyonso ba président fédéraux ba président sectionnaire cellulaire matondo mingi boza kolanda instruction ya mokonzi na bino citation eza calme sous contrôle alors nde tozoyebisa bino ke bozongela makambo ko bayebisa bino lisusu ke bokende na lingwala bokende o matinée ezali distraction o ngombe elobi ezoloba nini lisusu lelo mokonzi alobi ke muntu azala na permanence te botika boulevard pembe polele boulevard yango oyo polele omoni eza na permanence ya parti mais lobi lisusu baloba le 30 baya koloba lisusu lobi na matinée na lingwala batika ko distraire bino bana mboka bana parti bana IDPS ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba bozongela ndako na bino permanence saka polele batie bakadenate polo bao ministre pe ministre a scellé bakangi permanence botoko tate jamais omoni nazokenda pona bima lisusu bilobele ezala te o mbule betaki te mbule be boya boko se lisusu bantu te tozokita pe bino pe batindela bino ba réseaux sociaux ke lobi tokende lingwala o tokende matinée ezali ya kafu mikanda bourgmestre a signé vérité eza pas na biso Kabuya parti a passé Lukuta les seuls responsables le président AI de l'IDPS Augustin Kabuya Mwanabute tala toza le 12 omoni toza le 12 porto ezaka ya kofongoma po bolo be ezalaki ya kokanga c'est déjà moins le quart de 10h heure de Kinshasa na obima libanda omoni calme plat permanence yango plat omoni bantu bazali kimia c'est ça la démocratie Mwanabute le seul responsable du parti nde azo engagé parti nde bayebi pa ngombe autre toute différence ayebi subino ke mikolo oyo makambo ya révision constitutionnelle nde campagne tozana ngo makambo nyamu wana tolinga ngo lisusu te o balobi permanence balobi boyina boy bolanda ngo te bocha makambo ya révision constitutionnelle na makambo oh ça va na yigana pesa bino information nyonso boloba ke calme ezali Kabuya, c'est trop, c'est trop Kabuya. Pourquoi donc Kabuya on a toujours la permanence? Donc aussi Kabuya c'est trop. Kabuya.
Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Toboyi Kabuya. Pile tumbana dans le béton. Toboyi Kabuya. Toboyi. Aujourd'hui, nous sommes les 12. Donc, mais je suis le qui n'a parti. Rien ne marche. Bon, il faut changer de constitution. Pour changer de constitution, on a parti. Le problème, c'est que les gens qui ont combattu ne sont pas réels. On vient d'arrêter 54 combattants. Instruction Kabouya Peshi. Vous trouvez ça normal? Combattant Moni Peshi, il a sacrifié sa vie. Baboui va combattant Oil. Les gens vont dire qu'on va sacrifier les combattants. Et comme les enfants, la famille d'abord. Damba Pambola Bino, mais celle la lutte libère. Et quel secret de Moulumba? Aujourd'hui, on a des regrets. On a des regrets aujourd'hui. Il y a côté on subit une humiliation. Une humiliation pour combattre, une humiliation. Non, c'est la famille qui est derrière tout ça. La Kabouya. On ne croit pas, combattant profit, on ne croit pas. Merci beaucoup. C'est égal. Toujours le baboué. Il faut avoir un choc. Il y a un subir. Toujours c'est un gars chef de l'État. Au monde, ils en ont pied. Nous avons pu fédéral nommé Kabouya Salabisoboy. Atindi ba policier naie, ba saccager biso ba beta biso. Ba beta biso ba gaz par tout pouvoir. Maman, j'ai regretté ma casse. Fédéral Bolobi, action ezaki mokote, action ezebele. Vous avez la série à action. Effectivement. Action musu sezani. Action ezali, on dit que le PS ezali parti, où il y a pas parti, il y a action ici là, pour un message. Il y a tout ça la combattant la biso bakangi va libérer bango sans condition. Et l'autre le dit à moi. Et l'autre côté, Jesse. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Côté les mains. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Tellement. Boya. Boya. Boya boy. Boya. Boya. Des premiers riz jusqu'à 11e. Des 11e jusqu'à 10e. Quand on a 10e, et ça n'a pas de bateau kana. Et ça n'a pas de bateau qui a toko boma, toko salaboy, toko kanga, toko salabino boy. Mais tolobiga ka UDPS et la kabato état des droits.
mais lelo IDPS au pouvoir oh tozo mona oyo est-ce que peuple a besoin y a théâtre oyo est-ce que peuple a besoin ya koyeba ke o baza batu ya boy o baza batu ya boy lelo tozo na IDPS bar Jekobea IDPS bar Ogisa Kabuya IDPS bar Eteni Longondo IDPS bar ba cellulaire IDPS bar ba fédéral boyi kosilisa hémorragie oyo te bokoki kosilisa hémorragie oyo te parce que ba aventure oyo peuple a besoin de social peuple a besoin de santé peuple a besoin de développement mais na makambo nyonso place de la développement ezati place de la social ezati place de la état de droit ezati le peuple d'abord kutu tobosana papa ministre de santé père tozole la mabe makasi ya boye biso bato oyo tozobela oyo toza na virus toza na virus photo mais lolenge toza awa boye toza bien te place toza salité yotala yaka pusana tozobela epox mais toza sur na kati ya salité voilà kati ya salité tokufa awa boye madame Tongo puisque nous avons quasiment te donc on peut mater solo salité awa ndenge eza boye toye pour que époque si la main koto toye kuta lisusu salité typhoïde awa boye toza na toilette ya kosuba te ya kosumba te koto ba toilette eza salité tala biso batobela pena époque pena tala place tosuba tala solo tala salité karo suki awa awa nyonso boye salité toketa ba toilette na bango ba toilette tala place matike biso tokenda kosuba tala place matike biso tokenda kosuba to éviter sur les salité de kosuba te autre éviter to benga ngo touche bien ndenge nini biso batobela époque ozwa typhoïde awa oyo ozwa typhoïde tala koto oyo mpe koto boye oyo nde place tosalaka toilette tala degrade solo tala PVC wana nde place boye place makambo tobwaka kaka wana boye tala degré solo ministre de la santé solo awa la machine à quartier 3 na Sosimex na centre la machine à quartier 3 na Sosimex awa boye toza na état bien te tozovanda na état bien te tozovanda na état bien te courant koto ezalaka te koto boye courant ezalaka te batieka courant lelo boye mwa groupe batiango boye koto courant ezalaka nango te batupelisi mwa groupe po bamoni mwa chef moko aye wana banini nde boye batie carburant na ndenge moko boye ya boye koto boye tolalaka molili chaque jour tala salité nde toza na kati ya salité ministre ya santé talela biso likambo papa talela biso likambo ministre ya santé talela biso oyo nyonso boye bamasuba o toilette eza te réaction même eza te mopepepe eza te toza na kati ya chaleur mopepe eza te tozaka béton sur béton mopepe eza te mulunge mopepe eza te tokoka te nde totuni oyo elekaki samedi passé na terrain ya njili kaka police c'est-à-dire police échangeur nde eke kokanga terrain ya njili moto abengaki bango ye moko amiyebi aussi lote na kati ya parti bato baza na besoin ya vision encadrement mpe baza na besoin ya kotalisa
tant que tu as un parti et l'autre nini bozo pesa bango to et l'autre nini bozo académie nini bozo ko acadrer bango lelo IDPS au pouvoir combien d'années combien de temps IDPS est sali pour na ba comme on a parlé du peuple ba comme on a parlé de la nation mais na bato ba bunda est-ce que bazo mérité qu'on réclame te lelo bato ba bunda de ba komi ko humilier bango ba komi ko kangam ba komi ko fingam nda vision ya IDPS lelo boki ko beta lisolo ba secrétaire général o ba leka na IDPS ba logwa ndenge nini tous les secrétaires généraux o ba leka na IDPS le nini ba longwa même le ministre intérieur lelo excellence Jacquemaine a longwa na IDPS na poste na ye ndenge nini papa na biso mavungu nzamba batela molimu na ye Jean-Marc Kabundu akabundu o azali na prison alongwa ndenge nini bolingo nseso ke non bato tuba leka na IDPS bazali kama be mais balongwa ndenge nini pena nyonso o ezoloba malo na IDPS ce qui le coûta vous expliquer batou mais ça fait quand même mal parti au pouvoir na makambo nyonso développement ya ba province lisolo ezobeta mati social ya ba congolais lisolo ezobeta mati social ya ba enseignant lisolo ezobeta mati développement ya mboka lisolo ezobeta mati ezaka mutu na mutu azo défendre esika alielaka mais ça fait quand même mal IDPS au pouvoir même to komi wapi oyo place nini botieye to komi wapi ezalaki bienvenue na opposition bienvenue na ba marche bienvenue na ba gaz lelo même ndenge bazo ndongwana to komi wapi ezata mais to zui ba image na ba réseaux sociaux place o Tshisekedi azali est-ce que azana esengo boki ko expliquer biso Mombele quartier Mombele o ezalaki premier quartier ya ko défendre limité makadam ekoti même éclairage public ekoti na ko se chemae oyo tango boza ko se chemae kaka bana na Mombele nde bazo susu ko défendre mais Mombele est-ce que makadam ekoti na Mombele développement nini ekoti na Mombele tango banzoko bazo bunda matiti nde monaka pasi il est persuadé qu'il y a une opposition il est persuadé toujours condamné na pouvoir parce que ba jeune oyo ba condamné lelo qui parle de Ngando Malik Alliance Atibal Ngando Malik Alliance Atibal nana lobelaka Jesus mais Atibal oyo nde kumbeli IDPS en opposition na 2018 combien de secrétaires généraux au babima na balabal o ba mela gaz Atibal oyo ba shole ba mona koli ba biso be penge Fofana oyo ndi tozo ba image ba Christian Mukadi ba ben la Jacob ya Nandolo Jacob ya bimi tango élection esili président bimi ne awa toko tali sabino déplacement ya Costa Mutamba na Grand Katanga oh lelo ba découpage ye boko tala le lenge ministre ya justice parce que excellence Costa Mutamba a remplacé excellence honoraire Rose Mutombo au azalaki ya IDPS. Ce qui arrivé, il y a Costa Mutamba.
akuti justice na biso eza malade. Maladi oyo azalaki liboso Excellence Rose Mutombo. Mwana ya UDPS. Binomoko boko sala ba commentaire. Ngai na ko sala commentaire ti. Mais na lobi ke boko somme image. Ya Excellence Costa Mutamba. Accompagné dans 2 députés élus ya Kinshasa, je cite, honorable Eliezer Tambwe, élu ya Lukunga, honorable Kapenga Kabund Van, élu ya Lukunga na liste ya Dipro, Eliezer Tambwe, élu ya Lukunga. Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? C'est ces 2 questions principales qui font l'objet des descentes du ministre national de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en mission dans la province du Haut-Katanga. Ce lundi 7 octobre 2024, dans la soirée, les patrons de la justice, Constant Mutamba, a dans le cadre des États généraux organisé une consultation populaire au parvis du parquet général des grandes instances de Lubumbashi. Ici, plusieurs personnes ont à tour de rôle exposé son cas devant les ministres. Avec des marteaux, ils m'ont fait sortir dans ma parcelle. Au moment où je vous parle, le monsieur a clôturé ma parcelle. Je me suis plaint ici au parquet et le monsieur ne fait que donner l'argent. Qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira que le parquet est dans ma poche. Moi j'ai de l'argent, tu ne m'emmèneras nulle part. Il y a 10 hectares. Maintenant, on a spolié concession et autres Kouko, chef Kachamata ou les Banamouita Chipoué avec M. Villamon Mouloubois. Banabeba concession et autres Banaojisha ma parcelle. Yote à 10 hectares. Si tu n'as pas coulé, Bakatafuta Kouandjou Nichoma na moto. Nous demandons maintenant son excellence nous aider pour que tu y en possession et en concession et en succession. On a tous les documents. Ça fait 2 ans maintenant, Niko Inje na batoto. Nzia anatumika na banangu pendant 14 ans. Anaanza kumfuata de compte final banamubamba eto mkasa pamuli. Niko mimo ya na batoto niko na junguluka mbalabala baba. Munisaidie kwa ule nzia anakuya, anafunga kunyumba, anafunga kanisa, anabeba vitu vyote vya kanisa. Eto anasema jina nje ni Shazad Raza, anasema eko na makuta sana ndani justice ya Mkongo iko mumikono mumufuko yake. Niko inje na batata niko na jungulu ni mwenyewe niko malari. Prenant la parole, le ministre Constant Mutamba a premièrement remercié la population pour la confiance et la considération témoignée à son égard, puis encouragé les Louchois à faire confiance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui milite jours et nuits pour le respect de l'État des droits en République démocratique du Congo. Pour les ministres, il y aura plus des intouchables. La gisi unatupokea hapa Lubumbashi. L'état de droit tutaiappliquer sérieusement. Tunasikilizana? Ninakuya kubamba bantu bote wenye niko na fujo. Tunasikilizana? Kama aweshimie l'État batakufunga. Fini la justice de plus fort. Fini la justice des intouchables. Unashia Mukinshasa namna gani tuko na bamba bantu. Uko général, uko colonel, uko politicien batakubamba. À cet instant précis, les consultations se poursuivent au parquet général des grandes instances de Lubumbashi pour trouver des solutions palliatives à tous les cas enregistrés. Cette première phase des consultations populaires dans les provinces de la RDC va du 19 septembre au 29 octobre 2024. Likasi, ville d'environ 235 km², située à une centaine de kilomètres de Lubumbashi,
a accueilli le jeudi 10 octobre dernier le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Fidèle au programme de désengorgement de prisons en RDC, Constant Mutamba a accordé la liberté sous condition à 37 prisonniers, dont 16 du camp de détention de Boulou et 21 de la prison urbaine de Boma. Quoi de plus normal pour ces ex-pensionnaires de saluer le travail abattu par le patron de la justice, conformément aux instructions reçues par le magistrat suprême. Tunafurahi na pere wetu vile anafika hapa leo, tuko siri tunalala nje, ikuwe ya peine de mort, ikuwe ya perpetuité, ikuwe ya condamné, kama ni waje, kama ni peine kani, leo tuko nalala nje. Mwingine represent de la République. Hivyo mimi naacha lwangu, ulogo yangu inaisha leo. Après avoir passé au crible les conditions carcérales dans ces prisons, aux détenus, le numéro 1 de la justice a indiqué que les libérations conditionnelles ne concernent pas les criminels et les malfaiteurs. Nasikilizana. Ma instruction mina leta pasasa après kumishikia mina comprendre kama makaza grave ziko mingi ya saa yenye mama huyo anasema. Shiko kama yenye muka analize vizuri anapasha fua nini? Kutoka. Haiko vile. Donc mina shikia mambo yote iko na bengine hapa bawi bali babamba par exemple. Donc mais inafanya commission technique. Genre pour éviter banataka ma erreur parce qu'il anapasha kusema vile kumbi iko njo kintu ingine haiko vile. Na muna commettre erreur, muna mutosha na muna créer tena insécurité mu société. Donc moi chez ba technicien bangu bafanye sasa kazi. Une journée chargée qui a été bouclée par les consultations populaires en vue de s'imprégner des difficultés auxquelles fait face la population de l'Ikassi sur le plan judiciaire. Un altruiste, Constant Mutamba Tungunga, les actes qu'il pose le certifient davantage. Ce lundi 7 octobre 2024, le ministre d'État à la Justice a incarné l'exaucement des prières des détenus malades de la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Sur les lèvres de ces 250 bénéficiaires de la libération sous condition, les remerciements à l'endroit du chef de l'État et du garde des Sceaux n'ont pas tari. Manda Victor Axel, là je remercie le ministre de la Justice, anisaidia mwenitosha kwa buloko. Là je remercie sana, Mungu amsaidie kwa kazi ile nafaa endelee, Mungu amsaidie sana. Na remercie président wetu Félix Antoine Tshisekedi. Na remercie président de la République. Na délégation yote ila napokuya nayo. Le sacerdoce reste le même pour le numéro 1 de la justice congolaise, à savoir améliorer les conditions carcérales dans toutes les prisons en RDC. Muntu mwingine iko deja moribo anata kufwa. Kona tafwa nini? Est-ce que nafaa tumwache akufwe? Est-ce que nafaa tumwache akufwe? Bon, si tunaanza kusakrifie bantu mu ma prison. Si tunaanza kusakrifie bantu. Ata inafaa tufanye nini? Tumutoshe muntu aende apate matunzo. Dans un autre cadre, le patron de la justice était au chevet des victimes des mauvaises pratiques judiciaires dans cette contrée du pays. Question de diagnostiquer la maladie dont souffre la justice en RDC. Papa, Mungu akubariki sana kwa kukupa roho ya mapendo. Tunaomba baturudisha kanisa batuyengea na vile vyote. Ça fait 2 ans maintenant niko nje na batoto. Endia anatumika na bwanangu pendant 14 ans. Anatumika na 14 ans. Anaanza kumfuata de compte final bana mubamba eko mukasa bamuli. À noter que ces consultations populaires s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase des États généraux de la justice annoncés du 6 au 13 novembre de l'année en cours. Ministre ya justice Azana Moussala Makas père comme moi bato baza cité o bazo salamabe ozo kaba généraux ozo kaba colonel ozo kaba procureur ozo kaba magistrat ozo kaba conseiller ozo kaba député
mais bango bazoloba ke bazana kati union sacrée bazo accompagner mokonzi ya mboka mais salinga nzoto malili na concession neti ya catholique bazotanga bagénéraux bazotanga bacolonel bazotanga bacapitaine bazotanga bamajor eza mawa même na frontière na biso boyoka bakombo ya bato oyo population azotanga yango excellence Costa Mutamba bazo mérité kotia ye na baprière mpe azo mérité soutien ya bato nyonso ngai na kosala commentaire te mais image yango moko ekoloba yango même na déplacement ya ministre ya justice ezosenga équipe ya makasi ya communication mpe bacaméraman ya makasi oyo baza mpenza bachasseur ya baimage mpo bato bayeba déplacement ya ministre nini esalami nini amoni nini balobi na ye ngai na kosala commentaire te bino moko botala bosala commentaire merci.